Ampiaka pamba pamba. Est-ce que yo mon peut ça la ampiaka? Ko bino bo bandi ko le kabolo ba gya alobi na fali. Bino bo le kabolo ba gya alobi na hérité. O mona gya bino moko. Exacte fere mutafingi fali. Leloko fo tsango na mutu. Yo okopekisa fani te. Yebisa ngai opesa fani différente poisson ma téléphone. Fani amoni nde bo fingi fere asepe na ngoti yaza golwa. Téléphone asombi na mbongo na ye. Mega na mbongo na ye. Atene ya téléphone asali live ye pas zongisa bandi ko finga. Mabe ya fere za. O bino bokomi ko light sa fere ba charge moko na sima comme on fere nde mutu yende mutaye ko finga bino mais contraire bino bozo finga fere mais fere abwa kikaka betka bordi libanga abwa kina molini ekangi nani bazoye ba juste musique eze glissé misia za pasteur te misia ya ka piken tozo mona kuna ba misia chrétien Moïse a lobé le côté même pasteur Mike aye apesi ba réponse essuyé tina ba mise chrétien ba komi ko sona na ba réseaux sociaux siko bomona ki faire tellement lo baraté bomona ki makasa na bino aza na raison na eto pesa etant ya raison na e soki pe aza na erreur to pesa e peta ya défaut na e na moment oyo tomoni défaut offert à salité tomoni mabe offert à lobité faire atel ko finga ete faire atel ko tanga kuma mutu te faire alobi kaka ba rideau pamba nani ataka ba rideau nani aosala bampiaka nyonso wana tolobela ngo Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonjour, ça dépend de l'heure, monsieur Libako. Il y a Kolandanga partout dans le monde. Donc, ma meilleure vie, bonne année bino partout, Bozali. Donc, Zambé a continué ko bomba biso ya koti biso lisusu na 2025. Donc, merci na ye tata Zambé mokonzi. Donc, mawana ba oyo ba koti te donc isengo na ba oyo ba koti 2025. Keba pepel na teza la kayo muto tambula na désordre. Bien, merci Nabino Meilleur, joyeux Noël Nabino, pourquoi pas à Mama Sarah Kabunji la Créopadre. Donc, joyeux Noël, bon Nayo, pourquoi pas Naye Moko, hein? Merci Nabino Boza, partout en France, na Italie, na Allemagne, na Angleterre, na Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa, Tikanzambe Abomba Bino, ba bonana Nayo, joyeux Noël Nayo, balobi. Mama Pépé de Paris, bonana Nayo, place aux alliés, malgré aux les cas, toujours dans la situation, moko ya pasi, mais nzamba bombio, à condition sous na 2025. Bonana Nayo, balobi, Ninel Okemba depuis Brazzaville, donc bonana Nabino, pourquoi pas bonana Nayo, balobi, évangéliste Nata Kabouya, bonana Nayo, pourquoi pas mon amour que j'aime beaucoup, balobi, Lorraine Lumumba. Bonana na yo mama Nzambe apesa o lisusu o sengaki abakisela o lisusu na likolo ya bénédiction o ya pesi yo. Pourquoi pas na bino nyonso bali ba bonana na bino, pourquoi pas à merveille balobi merveille kasai bonana na yo donc Nzambe abomba bino bien. Na yeto solo la mo lisolo mpe ezala mo bien ba bi musique comme lengi. Musique comme lengi. Na biso nyonso ba congolais piken obeti na gauche ba beti na droite obeti na gauche ba beti na droite ya mona bananano analyse na nga partout ndenge bozali mes condoléances na famille wenge mobimba donc mes condoléances na yemoko leader Binada Majibe Mpiana oya uti ko bungisa moko ya chef d'orchestre ya wenge musique BCBG balobi Sege Mignon Maniata oyo lelo yo moto na moto akomi kosala analyse selon liwa ya Sege na bibino bato boleka bolo bana ba n'importe quoi bozona ba kiti botsa wana bovanda na lingi na poser bino ba question nani alobi ete ndenge Sege Mignon Maniata kufi Jibe Mpiana mutalekisi to famille ya Sege mutelekisi boyokaki noko ndenga lobaki Sege azalaki moto ya sucre Sege azalaki
diabétique. On se le dit. Mutu nyonso ayebi mutu aza diabétique, même ipota mukie po kauka ekomaka ba problème. Soki oza prudent te ememaka toujours mutu na liwa. Biso tout omoni pota ya Seguin mignon ndenge esali. Pota ebimi ya monene ya monene. Yango esengaki ke bakata Seguin, Seguin akoki douleur wana te, Seguin akei. Mais eloko mosusu tolingi toloba, yo mutu okotaka makambo ya famille ya bato. Peut-être yo pe des choses alaka déjà programmé ba bongisa fo ba lia yo bien bien. Mais ozotala ya muninga. Seguin akufi. Mais ezali wa liweza naturel. Soka akufi ezalaki moment na pourquoi bino bokoya bokosala banalise bokotala makambo ya famille bokotala makambo ya JB akolia ye na temps nyonso avandi na Seguin. Na temps nyonso. Donc epa na ye azalaki lokwa enfant adoptif. Donc JB azalaki abandaki kozwa Seguin lokola mwana. Sko bino yo ba fafaron obolinga biloba loba ba kizengi internet boye bosali kaka émission na bino po bozwa kaka vie. Yango ba biloko boye ba musicien pe faut pas botikaka yango. Ba biloko boye baza bato moko faut bozwa bokangisaka bango. Mutalobi mabe ya musicien sans que a vérité bokangisi ye. Au moins ba oyo ba kotikala ba kosala ngo sote parce que éthique pe déontologie journalistique ebele ba oye ba yango te pe ebele basali yango te. Donc lelo komi mutazwi téléphone na ya tie liboso abandi koloba. Est-ce que bino déjà bosala bobanda TV na série to salela ba caméra ba V6 ba M40 ba Panasonic ba M50 bino bosalela yango boye ko sepela po ba ko tiela bino ba Android bino bosalela TV en noir et blanc. Est-ce que bino déjà bosalela ba cassette à VHS? Le long mutu nyonso akoma na chaîne na YouTube atika ka téléphone abandi ko ba n'importe quoi. Donc vous avez bateau il faut ministre atala bino PGC etala bino. Président Christian Zawap. Au sala musala ta internet c'est comme nango ya buzoba le koma bana mike ba koma ko simba ba téléphone. Bana mike ba koma na ba recherche na téléphone. Akutani siko na bêtise o lelo to komi ko sala ba émission ko finga ba insalité. Bozo ba yango te bino te bo finga mame bozo fingisa nemboka. Donc comme si na kati mboko na République démocratique du Congo ba dirigeant bazate ba konzi bazate. Est-ce que ba konzi pe bazana sima ya ba insalité wana pour lelo koma ba camp par camp. Ezana ba politicien misusu baza ba warrior. Ezana ba politicien misusu baza ba gaulois. Ezana ba politicien misusu baza ba spiritas. Ezana ba politicien misusu oh baza ba tigre oh baza ba ni non mboka tambula bote biso toyebi mboka soki eza na guerre etambula bien te bazoka ba opposant na batani basangani tolongoli nanu makambo ya buzoba wana tozomona ngo na Ethiopie tozomona ngo na bamboka ebele mais pourquoi pas na Congo? Il faut kokanga bato baza kosala buzoba oyo bazofingisa mboka. C'est pas normal. Il faut toyeba keloko wana. Wana ezalaki introduction par rapport ya bato oyo bazoloba mabe pona JB Mpiana bazoloba mabe pona famille ya Seguin. Ata balie Seguin ngo famille na bino. Balie mwana na bango. Yo bo mono za ya muninga ya balia o mais oza déjà na réclamation mais ozo finga muninga. C'est pas normal. Bien, merci Balobi. Wana ezalaki introduction ya Seguin Mignon Maniata. Toujours tozaka na attitude ya mawa. Tozana attitude kaka ya kolela. Là ya musicien munene na kati ya mboka na biso Seguin Mignon. Oyo atiki biso. En tout cas, molimo na ye epema na kimia kaka ndenge tolobaka. Soki mutu aza envie balobaka mabe na ye te. Soki mutu akufi lelo mabe ekomi kobima pe na bolamu ekomi bima. Kala wana bobandeka koloba te yango c'est pour ça babi que aimer nous vivons. Tolinganaka na ndenge tozana bomoi. Il faut pas tosalaka ba hypocrisie. Que ozolinga mutu na sima ozobeta ye lisusu masasi. Yango Bible ezopekisa. Donc c'est pas bien. Merci. Tozo continuer toujours ko développer l'isolo na biso. Barido ya pamba. Barido pamba éliminé. Bampia Kabuzoba éliminé.
eloko ekangi internet ekangi TikTok. Voisin buzoba éliminé. Ah, nzambalola yango na vie waze kwa loba ngwa keba na mutu mususu finga ye bana 1990 akipa yo te mais aye ko beta yo na 2025 okoze loko moko kanaki te tomonaki Fally Ipupa na Fikini lolenge azoyemba azotia micro bafani bafingaka fere bafani bafingaka fere biso tu tomoni yango mpo na nini nasala remarke ya loko waze kwa loba yango mpo na nini basoda boyaka kokanga moto oyo bakuti babeti ye makofi abimisi makila boye kokange mpo na suka me na debi ya likambo boyebi te nani abandaki nani mpe asukisi ifo koyeba debi ya likambo nani abandaki mpe nani azosukisa nalobaka na bino silence ya Ferregola elingi kolakisa te ke Ferregola aza yuma elingi kolakisa te ke Ferregola aza yuma Ferregola aza na makila ya bana wenge siko ndenge aza na makila ya bana wenge wana azwa temps ya observation observe bino kaka bozofinga ye abetika me atangi kombo ya mutu te yango balobaka ya mutu oyo ayebi likambo soki azwi jeton moko boye ekangaka ye barido pamba pamba elimine bampiaka pamba pamba elimine ndenge nini bawario mbala moko bokomi kotake Ferregola me toyoki Ferregola tangi kombo ya ni Fally ni héritier ni waze kwa ni musicien songolo pakala me tozomona na bavideo ya concert ya Fally Ipupa ye deja ntango ayembi bafani bazongisa fere soki alingaka polémique te alingaka continue te ntango bango bazoyemba Fally azotia micro donc comme moi fere sepelisaki ye mais oyo fere abeti bordure mais atangi kombo ya mutu te mais biso tu toyebi nani aza spécialiste ya barido nani o mikolo azobeta bampiaka Ferregola atikali koloba te atangi kombo ya mutu te mais pourquoi bino bozozala agité bokomi agité pamba pamba boelimine mikolo ekomi ka elimine bazwa buzoba elimine lelo na yeli bino mpe na stylo mpo totiaka point par point. Est-ce que Ferregola aza mabe soki Ferregola azalaki mabe soki azalaki mutu ya barankine alingaka tanga kombo ya mutu mais bawarrior tellement boyebi bino bokomisi rideau passe yango bokomi kokota yango mpo rideau na zando emonanaka lisusu te barideau ya mwindo emonanaka lisusu te tozoluka totia yango ata na studio mpo tokangaka ata bafoto ezomonana lisusu te mais ye alobi ne kaka barideau ya pamba mais bokomi kosalela yango 1000 émission Ferregola soki akangi actualité mpona kolongola ya pa TikTok ekomi ye Facebook ekomi ye partout ekomi ye pourquoi ezoswa bino ntango bolobi ke muziki ndingo aza impoli tozonga nani oyebi pourquoi bokoka kokangisaka muziki ndingo te parce que muziki ndingo alekelaka bino na mayele botunanga pourquoi kombo ya aigle ezalaka Fally Ipupa DiCaprio mais muziki ndingo ye alobaka Fany deux fois Fany pourquoi bino bo acceptaka bolandaka muziki ndingo po alobi Fally te alobi nani te mais ye alobi Fany c'est pour cela ata bokangisi muziki ndingo boza na raison te Ferregola maiti na podium biso tu toyemba yango ntango tozokola mutakala lata kupe nakolata te mutakala lata kupe nakolata te atangi kombo ya mutu te bafani nde bazozongisa héritier lata kupe nakolata te siko boyebisa ngai entre muziki ndingo na Fally nani abandango liboso c'est Fally. Fally aza plus que mauvais que Ferregola plus que malin en plus. Vous savez pourquoi? Muto ya kabulaka
esengona batuta mutu mabe mutu alingi kokabula pouvoir na mutu te amutema mabe natuni bino wapi Robino Mundibu akenda api Robino Mundibu aza lisusu te batu nyonso bakangamaka na Fally basilaka kaka bamonanaka lisusu te mais sikoyo bino bozolata yango namoni ser nanga Kisi Nzora banda bapesa ye devoir ti lelo oyo amonanaka te bapesa ye devoir apesa biso dati na ye mutu alobaka likambo ya dati mais ye mpe pesa biso dati na oyo ya kibumwasi ti lelo apesaka yango te donc musique ekomi toyeba te toloba nini ekomi elengi to ekomi nini mais je comprends sikoyo ke bafani na bachroniqueur bango nde mutu bazofingisa bamusicien elingaki ezala mabe soki Fere atangaki kombo Fally elingaki ezala mabe soki Muzeki Ndingo atangaki kombo ya Héritier Watanabe mais bino moko boyebi déjà que leader na bino c'est que ye mutatiaka barido il paraît je dis bien il paraît que ye nde mutatiaka barido soki tolobeli likambo ya bampiaka pamba tomoni awa vie na biso wazekwa auti kobeta Didas Arena azali mpiaka mais biso kutu tokanisaki ndenge ya bandaki kokumisa Fally vie comme so ngaka komaki ne fani ya Fally on se le dit toloba ya kompe vie wazekwa komaki lokola fani ya Fally donc espoir na ye nyonso ezalaki epai ya Fally ayebaki na Didas Arena wana bakobeta yango bakosala plein mpo bahumilie Fere Gola mais tala ndenge confusion ekoti na ka na bango vie na kati ya sali babi akoti 300 personnes 200 personnes ezalaki oyo ye babiye atekaki mais 100 personnes ezalaki bato bayaki mpo bafete fete ya anniversaire na Fally Ipupa mais vie oza moto afélicité otali mpiaka wana te mobeti kaka mais vie niveau ozobinela 207 antoi ya bamaître ya bana matete po ozobina yango pene na systeme bakiai omoni baretombe nango ndenge ezozonga ozomona baretombe moto nyonso banegligeaka na vie yebaki eza kaka oyo nzambe asalelaka nzambe akobanda kotinda kaka akobanda kotia kaka baresite na vie ya motu wana bino bokobanda kozwa kaka baeshek na baeshek po bozosala miziki na haine contraire boza bino nyonso bana mboka moko boza bakongolais il faut bosala botiaka moninga mpo bosoutenir miziki na biso emata likolo lisusu biso toza nde oblige tobundisa baétranger kala banigérien wana oyo lelo bakomi au sommet oyo lelo bakomi likolo na biso me banigérien babangaka biso makasi na nayebi yango te likolo ya jalousie ya kimotema mabe na bino bakongolais boye koboma miziki nga na otuna nano ntango Fally atiaka date nani ayetufaka ye biso tout toremarke biso toza bato oyo tolingi miziki ya kitoko toza bagolwa te banani te biso toza kaka au milieu du village mais le problème est que soki moto aza mabe il faut tolobaki aza mabe omoni souvent ezalaka nini même na foyer ça se fait moto azosala mabe ozokoka koloba na motu wana te moyen moto wana a reconnaître kaza na mabe ezala mwa pasi mais na babiso siko batetela oyo ntango omona mabe mbala moko bayadidi oyo toyaka mbala moko oyo Fere alobiki toyaka mobondo
to ya kambana moko na ebeli oke na lumina opena ozo sala na sepeli na ngote ozo sala ya bien. C'est ça un homme. Mobala lo baka CCT. Mobala lo baka na simate, mobala ya kambama pick and. Mais tu remarques yo. Ole kana na ekra oza la sambla. Ole ki na so tini. Hérité Watanabe. Na lingi na zong sana hérité Watanabe. Fali na vanda na bosela ngana bino mbali na faire. Hérité Watanabe. Yo kutu faut sepela bino boza ba successeur ya banani ya ba faire egola. Parce que place au yozo lukotia omitia na faire egola. Hérité o ma musique na yo. Ekare da musika. Moment oyo faire egola banda musique hérité. Yo ozana no beta bale. Mama choko yanga na komi chaite. Na ta wana nanu. Wana pe fali na bandi musique te. Faire egola yemma na franc congolais. Boye psanga miseni na yemma na franc congolais. Faire egola bandi azui mukanda liboso na yo liboso ya fali. Faire egola bandi ko somba mutuka liboso na yo liboso ya fali. Faire egola bandi ko somba ndaku liboso na yo liboso ya fali. Le seul musicien au basala transfert na orchestre songolo pakala au basali contrat jumbong c'est faire egola na quartier latin nana yebi yango te. Comment que bino bolamu ya mutu bozo zipa mais bozo bimisaka kamabe ya mutu yango bokeli boso te. Hérité adversaire na yo eza nani eza Fabregas. Mais ce qui total en réalité mutu azana ba tube belé c'est Fabregas. Pour yena za le guide ya ba génération na bino. Seri Fabregas wa beta yamado yo ozo yemana ne pa wera. Mais yo boyaka yango. Oui, obanda wenge liboso ya Fabregas, mais le guide oya pesi bino elengi ya kobima ko sa l'orchestre, c'est Fabregas. Mais oboya yango kaka. Oboya yango kaka. Na yo ki bozo loba ebele, muzeki ndingu azo nani ba muzeki ndingu, faire azana bato bien te, bazo finga, ba mama ni amakor tanga leki na écran. Azo finga mama Marie oyo abetani drum oyo ayebi ata makambo musique te mais Niamako abandi ko finga ye. Niamako alobi ke faire egola abimaka na bana na ye. Babilo kana nyonso bino bomoni yango te. Bino bobandi. Tant ba yeba pesi bino retour et komi ba problème. Mais soki bokokaka choc ya musique te mais boyebisa bato bazalaka pembeni o balobelaka bino pe batika. Batika. Parce que musique n'est pas que mabe. Ce qui bino bobatula bino ba fingi bobeteli bango maboko. Ce qui ba mininga baleki bazongisi réponse et comme makambo ya ba parti. Toyebisa ki bino Facha za Muluba za président ya République démocratique du Congo. Mais Facha za président Baluba te. Aza président Baluba te. Bino bango comme ça za président Baluba. Ou bien que nous la pays na bino na kasa iso ki wapi. C'est pas normal. Donc to yeba ke loroni to sala, to yebe loroni pe to zoloba. Musique ezala kaka ya kofinga na boete. Musique ezala kaka ya boya kofinga ka ba insalité te ya ba parents na biso. Il faut respect, il faut ezala. Respect so que zate, ils ont fait sa passe. Pe na lingina loba lisusu na ba leader. Soki lelo yo mutu moko azolobela yo aya kolobela oyo eza ya yo akoko lekati afinga ba artiste musicien biso nyonso toyebi ba nani ba oyo azalaka spiritas muzeki ndingo azalaki spiritas aza nani spiritas révolté aya komagolwa. Donc fali azana bato ya créaté ba warrior bazate ba warrior bazaba na ba 15 ans ba 17 ans ba 16 ans ba 18 ans soki belé 25 ans. Place fallait à souka. Batu nyonso fallait à la bango na bio bata kofi. Batu tout balobela kaye bazaka ba golwana ba wengemen révolté. Yango ba komi pa na ye. Tango yo héritier zo telemela ba muzeki ndingo.
Moto yo ko telemela kutu makasi, il faut telemela nani Alexis Wese. Alexis Wese aloba na mabe. Die muta finga yo. Mais lelo yo Frère Gola lobini kaka eloko moko mukie tala bino nyonso bozwi palpite. Marido pamba pamba éliminé. Bazua buzoba éliminé. Bampiaka pamba pamba. Est-ce que yo mon pesala bampiaka? Po bino bo bandiko leka bolo bakia alobina fali. Bino bo leka bolo bakia alobina hérité. O mona kia bino moko. Bagolwa ya batu ba beti lisolo ya fali te batangi komba fali te batangi komba hérité te batangi. Fan soki ya fingi fali eza te fere muta fingi fali. Eloko fo tsango na mutu. Yo okopekisa fan te. Yebisa ngai opesa fan different poisson ma téléphone. Fan amoni ne bo fingi fere asepe na ngoti yaza golwa. Téléphone asomi na mbongo na ye. Mega na mbongo na ye. Atene téléphone asali live ye pas zongisa bandi ko finga. Boyebisa ngasiko mabe na ezapi. Mabe ya fere ezapi. O bino bokomi ko light sa fere ba charge moko na sima comme on dirait fere ne mutu yende mutaye ko finga bino mais contraire bino bozo finga fere mais fere abwa kika betka bordi libanga abwa kina molili ekangi nani ezui nani. C'est pour cela place bo bimisa force ya fere. C'est pour cela place bo comprendre que bobanga ka fere gola. Napona nga bitumba o na omona ngo eke mabe. Napona nga te basa na système ke kaka na fikini wana. Batika jour moko. Batie fere, batie fali pupa. Et salama na wenge 4x4 et salama na wenge musique BCBG na maison mère. Babanda musique 22h. Ti lobi nango na 14h mutokata ate. Totala sko na omela mai totala na ko katana totala na azala batu nani leki batu na ebele. Butsepe na bango mi bale fara nani akokima poka makambo shila pote sikoyo to comprendre te to kende wapi musique ekende wapi ba mourir ya bonne musique bazoye ba Jesus te musique ez église te misia za pasteur te misia ya ka piken tozo mona kuna ba misia chrétien Moïse a levé le côté, même pasteur Mike a yé, a pési ma réponse. Essuyé. Si n'a pas misé chrétien, pas comme il soit dans les réseaux sociaux. Si vous avez qui fait tellement le baraté, vous avez qui est marqué à Sanabino, ton dernier. Mouton, vous avez un gaza zo batangate. Mais à gagner vie na yé car na micro. Bana na ye moko taza na kinya. Abongisi vi ya famille na ye, abongisi vi ya bana na ye, abongisi vi na ye. Azana bateau ya futaka na kati ya compagnie na ye. Azo participer na 5 chantiers ya Fachi Beton. Malgré moko ba chômeur ba leke bele moko ici mbade. Malgré ye alongoli bango tse bango mupanzi. Mais ce ko bolinga salani. Ana eloko asala te. Azana eloko ya kosala te. Botika papa Hervé avanda na kimia. Fali beta musique, faire beta musique, héritier beta musique. Héritier yebisa ba spiritas batika ko qualifier yo ke yo noza adversaire ya faire gola. Non. Yo adversaire na yo eza ba Fabregas, ba Robino Mundibu, banani lisusu boza mo ebele so epe kanda na bakiselo petit fale botika kosala hypocrisie na miso ya bato bokimisi nyama kor na Brazzaville nango tuna na ba question est-ce que bagolo ya Brazzaville baza te bokolokotela biso ata nyama kor wana te kuna tala lelo oyo bofingi mama ya fere esali peke bafani ya fere baye babandi kofinga mama ya héritier. Est-ce que wana musique? Est-ce que ba mama mutu babetaka musique?
est-ce que baparent na bino babota bino bango babeta musique tala sikoyo ndenge bokomi kosambwisa baparent parce que bato bazozala pembeni na bino baza mal éduqué baza na éducation te baza na éducation parce que moto azofinga mama ya mutu seke aza mwana oyo abotama na balabala aza na baparent te aza na baparent te po moto abotami na mama moto abotami na tata oyo aza na éducation ya baparent na ye akokoleka te afinga baparent baninga non jamais akokoleka te e nazongi na bino bamusicien ntango bino bozopermettre bana na bino wana baosalela bino bafinga baparent baninga na bino bacollègue na bino boza koaccepte yango ye bango ke lobi mpe bakofinga baparent na kaka le même personne oyo otindi jour bobebana aofinga mpe baparent na yo donc parmi bino bato bafingaka babazoba te mais bino nde bamisien bwa mayele te po soki bozalaki mayele fere bofingaka zoba na bata mayele te mais bino mpe bwana bata mayele te po bato baza pembeni na bino baofinga bainsalite bato afere baye bazongisi banani babanda kofinga babetisi bato afali baalexi banani bango nyonso wana baprofali mais lelo basuki wapi lelo basuki wapi sikoyo bokomi kozanga baactualité pourquoi bolobelaka mutu moko bolobelaka wana lelo ta bariske nango ndenge ekomi tala bariske nango ndenge ekomi eza bien te soki okendaka otangaka na ifasik to na belle campus to na ina bayebisaka okake soki osilisi klasi lobelaka kaka mutu moko seke professeur na bino wana akokozala golwa to warrior aboma carrière na yo un professionnel asalaka mosala oyo bino bosala te biloko oyo nyonso esala biso mpo tolekaka na batelefone na bayoutube oyo baniki wani mboka mpe ezotambola bien nde misala eza te misala eza te eya pasi bien merci j'espère que ezalaki mwa analyse moko nasalaki par rapport ya miziki na biso ndenge ezolekela ekendele bien te savez que bobanda kofinga fere banda kala fere non na répondre te muto bozomona yuma ye nde mutu aza yanke koleka bino muto bozomona mbakasa ye naza maître koleka bino c'est pour cela il faut vous faire attention na makambo bosala fere ana na esprit ya wenge esprit fere ana ngo fali oza nango te héritier oza nango te bomona kaka mutu moko afandaka alobaka te mais ayebi ebele so mutu azorépondre bino te na bino bozorépondre ye nani aza le plus intelligent ke na bino nyonso eza na mutu afandi silence tala silence na ye ndenge efuti tala silence na ye tala réponse na ye atangi komwa mutu te mais bobeli maboma bokomi osala 65 émission tala ya Christine ya Nzora yo ofandi penda obandino penda kosala émission juste kaka ofinga no kaka faire impoli mutu oyo afingaka bamusicien bolakisa ngai place faire afingi mutu ya lobi na ye kaka barido pamba mais tala ndenge esui bino ya lobi na ye kaka bampiaka pamba ye moko mpe faire abetaka mpiaka pourquoi bino esui bino pourquoi bino ezoswa bino ezoswa bino bino moko boyebi ke ya Christine oyebi nga na totonga fali ya Christine nga na yo tozala émission totonga fali oloba mpe nolanda fali kaka mpona voyage mais yo ndongo ozalaka no gauloise nana yebi yango te bino tu bolanda fali pembeni mpona bavisa gouvernement echangeaka ye moko autaki kaka teke bavisa ya Canada fallait andi président de la République kozala camarade ya Marco za musique te Marco mande esila siko source na bino toboyiba des fois éliminé des fois ezaka pede te comment ke bino bokoma komemango selo bapense na bino
Des fois, cause à la paix, Moutalobi na 11h, Makao Moussousou, a commis à 12h, a changé Maloba. Et ça, déjà, des fois. Et il y a des pédéta, il y a des lesbiennes. Botika mwana mama Maria Vanda. Tant o eza yaye, moment o eza yaye, asala musique na ye, nenge sengeli. Moment ya fali ezalaki. Héritier pe azoya malé, mais forcé kaka. Olanda bao ba bengo jeune talent forcé kaka o le kanu ka fabricage forcé kaka musique ya relation te musique ya oyo mbongo na koyeba on comprend donc c'est ça bien merci na bino nyonso ba bonne na biso ya Congo Winner télévision o bazaki pena moi temps ya ko partager na ngai analyse on a sali. Merci Nabino Bagoloa, merci Nabino Bambouré à bonne musique. J'espère que tout ça va analyser pour nous finir mais tout y a quand mutu ce qui azana raison na eto pesa etant ya raison na e. Ce qui peut azana erreur to pesa e peta ya défaut na e. Na moment où to moni défaut offert à salité. To moni mabe offert à l'obité. Faire a-t-il qu'on finit à été, faire a-t-il qu'on tanga kumba mutute, faire à l'obika kabarido pamba pamba. Nani a tchaka barido, nani a osala bampiaka. Nyonso wana tolobelango e vandi ba warrior na motema na websabino ezo soa na niveau moko. Donc eza passe bien. Merci Nabino nyonso bolandi biso, ma meilleure vie Nabino babonana Nabino. Donc j'espère que toko solo la to partager ka. Donc, il y a ma bézate. Ma bé ya mutu ceux qui vont confirmer pour y faire affinité mais bino bozolo baga affini. Mais tout moni ba vidéo affinité il y a 2013 ndenge fali azo sepela bazo finga faire. Mais faire asali en côté. Faire le biga ba rido pamba pamba bino nyonso et suit bino. Merci na bino nyonso pourquoi pas na yemo ba lobi mama Sarah Kabunji la Cléopâtre ba bino sale kingolo na mwindu, moi sale kingolo na musielu depuis Angleterre, je te salue, ba gros coucou, ba gros bisous na yo. Sans oublier balobi Mama Pépé de Paris. Bon année na yo. Zamba continue ko bomba yo. Bon année na yo, joyeux Noël na yo balobi. Ninelo Kemba depuis Brazzaville, grande sœur propre. Donc ba bon année na yo, pourquoi pas balobi Priska Okemba. Grande sœur propre toujours bon année na yo. Ba joyeux Noël na yo. Sans oublier balobi joyeux Noël bon année. Balobi bo fete ki toko na Suisse kuna balobi Tantine bana Iris Luna bonana na yo joyeux Noël na yo sans oublier balobi Rider Luna pourquoi pas à ma grande sœur propre balobi Passi Luna joyeux Noël bonana na yo à ma fille que j'aime beaucoup balobi Keren depuis Suisse donc bonana na yo joyeux Noël na yo sans oublier balobi Yemoko évangéliste Nataka Bouya l'homme à la criche d'eau. Bon année na yo, joyeux Noël na yo, sans oublier à mon bébé, à mon amour, que j'aime beaucoup, balobi Lorraine, Lumumba yenda za derrière la caméra, ce beau la image à kitoko yenda mda filmer mobile na ye. Yenda filmer mobile na yo balobi, mobile papa sala, msala papa sala, maman pa sala. Yango yenda za na sima wana azo filmer ngai caméra woman. Donc bonne année na yo, merci na qualité image à kitoko. Bonne année na yo, joyeux Noël na yo. Pourquoi pas na bino nyonso ba fali na biso ya Congo Winner. Babi Congo Winner ezolatela mba ya sika. Donc 2025 oyo tozo kota na makambo ya sika boko sepela na Congo Winner balobi to vanda ki meto mona ka ba abonné ba ko bakisa ma. Commenter, bo liker et ko sala biso bien. J'espère que vous allez tellement nombreux balobi TV moko ba te belé télécommande ta simbi azoye banate ba bo mi télécommande pona kotala analyse ya Adida Lumumba solola pembe l'homme à la taille S to solara pembe biso sola pembe to lobara weye la rabiso. Bien, merci Ndamba Bomba bino ngana bino to kutani prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.